Na esengo omotema kotelema liboso ya bino po kopesa bino basango lokota na lingala bipai biso bozwami uta Belgique na tombe bino be bolandi bo lamu neno sango etali boyokani ekotambola bo elongo bani na bikolo babale wana to komona ekolo Congo démocratique ipela moko ekolo etobengi ya Congo ya ngambo kuna ya Brazzaville epai wapi bakambi babale bakutanaki mingi batali misala ya kati ya ekolo po ya koyeba koyokana na boko botongi oyo tobengi balabala ya molai ya mabele ekokabolaka mindelo ya bikolo babale na boye bolai bwa sango wana tokomona Alain Kashala pela moko Ibrahim Kouso miso mizongi na alima mikano mipesami po ya RDC pe République du Congo po ya kokoba na misala ya botongi mindelu tope frontière terrestre na ngambo ya Ndandanga pe Tombo Manianga pe ngambo ya Bondo pe Nimalemba obikolo babale RDC pe République du Congo. Boyokani ya botongi banzela ya mindelu liya bikolo Congo démocratique pe République ya Congo nde esukisi molulu mpo ya mbala libwa ya ba commission mixte ya batu ya mayele ya bikolo babale mokolo ya le 1er octobre 2024 ya kosimba eza ete ba mindelo ekosala ba kilometre 350 bakotonga 20 km na kolandisama o ba kilometre 170 po ya tour ya Yambo po loger moye ekokoto o mwango mwa leta po ya mobu 2025 na pologami ya mbulamatari ya Suminwa likite salemi na ba ministre atali misala ya kati ya ekolo Congo pe ya Congo démocratique Chabani Luko na Zéphirin Mbulu. Totele mobe na basango ya biso to simbi babotamboli en Thomas mon plaisir bolokole oazali moko Thomas mingi penda ndimama iyo na etuka etobengi engumba mokonzi Kisasa mingi ongambo ya ngaba epai wapi akende kotala na moboko komona na misomeye lolenge kani mosala ekosalema mingi na ebale ya mokie etobengi ya yolo oyesangisi komini ya ngaba pela moko lemba na boyebolo ibwa sango Alain Kashala atongi lisusu kopema ezali te pona moponami ya ngaba ntoma mon plaisir bolokole akei kotala lolenge mosala ekosalema ya kotia bopeto obisikama ya ebale mokie ya kalamu ekoleka na eteni ya yolo ngaba pe lemba ntoma bolokole amoni o miso mei misala lolenge ekosalema miso opo ya kotelemela ba inondation opo baimboka babika boye bongi ba mama ya kuna eteni bapesi longonia o makanisi malamu toma ya etuka azwi po ya komeme bokengi la etelo ya bana bakie ezwami kuna tosepeli makasi oyo osaleli biso papa ndamba bakiselo mikolo likolo mikolo ata santa okobima mpona okala oyo mutu moko tasalela biso papa soki topesi yo merci te toza baingrate vis-à-vis na yo alors na reconnaissance oyo toza nango tosengi yo kaka merci mpona bolzamba pambola yo okende liboso soki manda mosusu toza nsima ba botamboli esali ete mwinda epela obapologe bazali nango po ya baimboka ntoma mon plaisir bolokole alaki komikotisa po ya kotalisa nkokoso o bakambi ya likolo po miso mitambola malamu bokobosana te ete kotambola lia moponami ya baimboka ematisi bolingo bomoko boyokani na bai ngaba Tosimbi mokapo etali tribune de femmes de médias ya République démocratique ya Congo basi ya lokumu oyeba telemaki solo penda po ya koyeba kotia boko ba milulu esangisi baike batali mingi penda mobeko pela moko ba minganga po ya kotelemela mokolo etobengi ya kotelemela droit ya avortement pela moko etobengi droit ya information na boye boleibwa sango po ya kokembele mokolo ya droit ya avortement pe droit ya information tribune de femmes de médias na posa ya kopanza sango balekaki na mayangani na esika ele moi o masolo na baninganga baye batali bosembo pe basali ya nkolo mokolo ya le 28 septembre 2024 na mama ya likambo avortement et santé sexuelle harcèlement sexuel
femme victime, mariage forcé. Moto na moto apesi makanisi po ya ba sujet mwango. Kolandisama na protocole ya boyokani ya Maputo na 2008. Bai tribune de presse batalisi tina ya mama ya likambo po ya mokolo mwango. Miso mileki malamu penza boye talisi suka ya mayangani mwango. Boye baete tribune ya femme de média e bandi uta mobu mwakoto ibale tuku ibale. Ezali wana po ya kotalisa elongi ya malamu ya basi baiba kosalaka mombi ya kopanza sango. Eto bengi basi bapalangamisi sango ya République démocratique ya Congo. Tosimbi mokapo etali masano miondembo bokoye baete République démocratique ya Congo eto bengi U20 lobi molekaki ongambo ya Congo Brazzaville epai wapi milulu mingi penda o esangisaka ba zone mingi ya bana bake ya Afrika ya Central et tobengi Afrika katikati basangana kipo ya masano et sangisa ki solo penda ekolo Congo démocratique na ba Lion ya Cameroun kasi boko bosa na tete na ino Congo démocratique et bandaki na ino milulu tope masano miango na kokoso ndakisa na masano ya liboso République démocratique ya Congo pela moko République ya Congo sika République démocratique ya Congo na bana na ye et tobengi Bayi Léopard U20 baleki na tango sika et tobengi esengo ya tournoi zonal qualificatif ya CAN U20 kasi ata soko kitaki o babeti ndembo e bazonga kisolo penza motango chomi kasi balimbaki te po ya koyeba penza ko lakisa bopikiliki na oetali masano oboso ya Lion ya Cameroun ya U20 sikatoko loba okokoso U20 ya Léopard ba futitike po ya CAN ondela ya penalty oboso ya Bayi Lion ya ngambo ya Cameroun U20 sikatoko loba bokakoso penza pesami na mokambiateli mingi penza boko ba masano ya Léopard U20 na équipe ne mobimba ki bukasa et paye wapeza elongo na bana bake ya moins de 20 ans et tobengi U20 ba ebi penza kotonde samana saipe République démocratique ya Congo ondela ya ministre Atali Masano ya ekolo Congo démocratique atombeli penza bana bake ya U20 ya Léopard libaku li lamu na basango etali Bayi Léopard ya U20 de totie litono po ya basango to lengelaki kopesa bino na mokolo mwa lelo kasi bino banso bolandi biso ondela masini boye baite to pesi bino matondi pela moko baye batali édition et ya kota na lingala na boye to mona ni lobi po ya kopesa bino basango ya sika pe basango ya molai ma tondi na bino